Nyakos azalaki moto nde ya bozi prévenu que banzembo nyonso ya Nyakos tosolo ngwawa bozi mtayemba yango raconte moi na Nyakos ça mandé. Bon, Nyakos raconte là Nyakos c'est que biso tozalaka naye boyeba ke oh c'est faux Nyakos amonde Edibara. Ou bien Edibara nde wa tozala mais forme na kosote ya osakana. Parce que makambo yo ya ki Edibara o retrouver en pas na yeli sauté. Na retrouver en so pas na été donc on dit m'a peu coup de que moto a rosa la bande. Dit to comme kangana. Où les arrivent vers 76. 76. 76. Dit to aller 77. 77. Nyarka ya okebe poto. Il y a poto na 77, na 77. 77. 77 le mois de déplace ba okanga masikoyo na papa wemba. Lakini lakini te. Lakini ba siko kana te ba siko kana mate. Ba okanga na beaucoup na poto. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Bah, il a tout toi là. Si on a la salle, on a écriture les ayants. Écriture les ayants à service. Il y a mon Nyakos. Il y a mon co. Écriture na mais mon émission va chanter. Sogi tous les lois pas parolier. Il faut le go salon na ça rappelle pas. Pas bien comme ce sont même na salle qui. Mais tout le 70% et atteste ça. Mais est-ce qu'on y a un numéro pour ça pendant qu'il y a déjà quand il y a qui n'a 77 ans de lobby à ça à quand même d'un vie beaucoup mais et ça il n'est pas appelé ça car yo ya oui pas. Non et ça dit que après ça quand on a c'est que bisona est toi qui va pire. Mais après ça qui peut papa wemba. Banze pour le gars là ba maté. Matebue yoka obali na tebe akacha ture fele si azemwa za service na cause na yango na kende ke va vacances wala pesa service na cause ni mwana wana aya kakate tongo etanie ya service na cause le zomo là ba koma ipe ba pire na ubanga na uzala mingi na kin awa mais yo nze moni oyo yemba ya service mais kako bete parce que moi ba titre oyo yemba ba tutu mwana ya sefa Ozali wanga wa motema Nyakos na putu masolo se yo Biklak na kini maloba se yo Doba changa Donc Nyakos c'est un grand prêtre maintenant. Nyakos est un grand prêtre. Un grand prêtre il y a forme. Pour y avoir 200 000 francs à l'époque 200 000 francs français. Bon et aussi dans la forme. Parce que quand on dit saper, Moutouazan a l'art. Saper, il faut en l'art. Parce que toutes les collections, il faut aux arts. Mais tant que vous avez saper, la collection, nous avons voté, vous avez saper, vous avez saper. Surtout, il y a 78, tu vois. Maintenant, nous écoutons à dire que ça serait tout pénal, on est en bas fort, mais c'est quoi? À part Nyakos. En tout cas, Kanyaka. Ah bon? Oui, là, c'est-à-dire frapper bien na kini, aller sur frapper sur la miki. Na bato azalaka. Nyaka na côté Braza. Avec ba Moulele. Ba Moulele, ba docteur Moulele,
L'homme prudent voit le mal de loin. Taulier Bango. Ok, alors, mais bon, balé koyokana ba ndoko très bien bon. Ba tikala koyokana te. Bon balé. Ah bon? Ba tikala koyokana te. Ba pesa pe ba pesa na mbote une fois en atmosphère. Oh. Et puis wana pe za loka fin. Eza loka le dimanche l'atmosphère to va inviter biso to ke de sazana ye. Tant to komi kuna place ba pesa na mbote. Et lobby nango joli ake États-Unis. Sigo yo leader en mouvement. Quelque part on est divisé pour mieux régner. Yo dans un système on a bazala bon pour ils allaient bien. Ndé ba leader ba sala là. Donc ça dit faut bon la stratégie ante ngala on sale fort que ba yo kana mais na o mona que comment que compliqué. Comment que vraiment très compliqué. Ada ba voyage rien va donc coopérer. Bah, on tient dans le mouvement voyage à l'acte. Ok. Et c'est après, on est joli, on a biso, on a voyage. Quand si tu as un voyage, moko. L'homme prudent voit le mal de loin. Taulier Bango. Et bon, il y a le coup là, Azala qui n'a qu'une été. Ce coup là, il a que ça. Et Kofo. Mais ce que l'on appelle sur mbote belé, ce que l'on mien nzawisa. Ce que là, ce que aïe na danse nzawisa. Nzawisa. Danse wana donc. Wana ce que yo mo kendikaka. Desa ke mo ce que là yé beti bisi pe kindobi ka yeli so. Na lengi bito tsangani. Petit paillé donc voilà. Après, ça supportait qui venait après. C'est arrivé il y a un concert. Un concert à Zaïko Zalanaï. Mais à Zaïko CP là, là-bas scola. Scola, tu es à mon avis, tu vas botter les places quoi. Non, beaucoup plus côté que va botter les places, mais sinon il y a bon. Aumona kazaka likolo na bango. Bango bazomona te ke yaza likolo na bango. Bango sa musana bango. Place wana ne mutu. L'homme prudent voit le mal de loin. Taulier Bango. La chanteuse bazalaka basi ba leader. Na kata mouvement. Siko yo loin no pesa ki par rapport bon eza mamelo ba maka grand-père sinon tout nyo parce que yo za moto au l'accès biso pena bilongi ba sur sepelisa biso. OK. Faut bango que un mouvement nege eza wana bibeko ezalaki boye. Bibeko ezalaki musicien bakoki kolingana te na ba fille. La catch orchestre. Voilà, j'ai dit qui bibeko. Ok. Pourquoi? Parce que sur Balingani, nous savons comment bébé. Nous savons dans le sens que la fille a Robin Batouté. Chanter, on appelle Robin Batouté, ouais. Parce que c'est moi l'imitation, ça quoi. Il y a ça limité pour John Azawan. Que leader, bimana, chanteuse. On est comme Kamoko exceptionnel. Ils ont obligation, ils ont peut-être que obligation un contrat. Ils ont Kamoko. Ozui, azalaka muninga na yote pe na kotikala kozala muninga na yote. Papi Gen tout le bela vie. Makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tout le bela vie, Papi Gen. Émission kitoko oyo il faut kolandaka pona kopesa makambo. Yango te bisimino ki azalaka muninga na ote. Ça ne va pas non. Ngai shela mputu nazalaka muninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Ngai shela mputu nazalaka muninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Yo brondo nazalaka muninga na yote. Pe na kotika la pe kozala muninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Gomu chuchu. Supu azalaka moninga baninga tango kokie Papi Gen tolobe la vie
Papi Gene tolobela vie. Yo sote pa. Nazalaka moninga na yo te. Ngai se Beniko popo lipo kulutu ya baleki. Nazalaka moninga na yo te. Mpe na kotikala kozala moninga na yo te. Papi Gene tolobela vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene tolobela vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Ambro Jenny, Papi Gene, nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qu'on fait des Finchman. Papi Gene tolobela vie. Est-ce que naza moninga na yo te? Est-ce que naza moninga na yo te? Papi Gene tolobela vie. Papi Gene tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobela vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gene tolobela vie. Solas Kantus Papi Gene omoniango José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yo te, Papi Gene. Moi c'est pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te di. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene yo ebite, azalaka moninga na biso te. WS Production, Willis Yonga. WS Production, Willis Yonga. Topasi binombote partout, bokolanda biso na tolobela vie officielle. Voilà, merci Nabino tout. Partout, bozali topasi bino merci. Je crois que mission est au ça la plaisir et pas Washington, le grand pays d'Amérique. Bana Munich, ba Evala, Roselangai, à très bientôt dans Rosala Sukuna. Koko Sebilele, en tout cas dans Rosala wana. Jérémy Mana Canada, Nazo Yambalelo, grand-père Bozi Boziane. Et merci Nadidiayi, merci l'équipe Mobimba et Atolo Bellavi, sans oublier Emile Bamba de Zurich, Emile Bamba, Moutonangai, Platini Chipamba, IP Diego Kao de London, en tout cas, bino tout au Bozalarawana, Webake, Boza vraiment à Kati. Et merci également l'assistance à Mikler Pemba. Nation Malo, grand-père Bozi Boziana parce que Yakoloba Ezali. Moi, la vérité, monsieur Sengaka. Toyeba yango poto yoka trop ou ezali réalité ya poto donc masolo ya poto lotozo yamba grand-père Bozi Boziana. Grand-père bonjour. Bonjour. Papi Gene tolobela vie. Ah na luki trop hein. Baga bandenga ngomoni musala mo ya biso lelo komika fo. Bouger partout. Donc il faut que bouger. Ah, Lélo, Zambé, Apesi, Asolongo, Tokutani. Qui t'aime dit tout ticate. Bien, toujours. Togo ticate. Yoyebi. Cerveau Sakenda, Alobaki, que Totika qui t'édité. Kula Mambo, pareil. Yemo P. Beaucoup pareil. Voilà, grand-père Robil aussi na yambio, ils ont vraiment la demande à battre parce que émission je crois que notre émission que battu belé ba sengangai, ba non il faut yamba grand-père Bozi Boziana pour te mettre à donc ça dit beaucoup la mambo ba Stervos Nyarkos tokomeka kosola vraiment sur makambango wana pour laisser pelisa bato balanda biso nyenge tono biso mbote belé zina go de makulusu mbote en tout cas bino tout bato boza big antumbu prêtre na yambi grand-père Bozi Boziana moi to kende na ba parcours nous zate parce que so bito kende to lalawa émission ici la te puis bato bako na olembisa bato ko bato ba ozela makambo boy na badika mbala moko anti-choc likanisi ya koyemba na ba ko associer ba fille oza ki ondeni
Anti-choc, likanisi ya oyemba na bafi ebandi ebandi normalement nasepelaki na bulu wana à partir ya taboulé. À partir ya taboulé na azoyemba na bayondo sister. Alors azotala oni balero wana tozotala batele fanda pale tozotala nazomona mpenza ke façon mais azoyemba na bafi esepelisa ye ngai nasepelaki nango mais nga après nasepelaki na idée na partir na ye mais après na développaki sikoyo idée parce que ye ezalaki mpena bango bazalaki mpena soki otali bien bazalaki kaka mpona bacœur mais nga sikoyo okelango plus loin nakelango plus loin donc plus loin nanga ezalaki que bafille bazala baleader donc bazala baleader donc basala balide basala balide neti kaka biso bajo ndenge tobetaka surtout namonela yango mingi ndenge tozalaki na zaiko alors tozala bongo yango wana ide wana eyaki après toaki na DS tobouge boule toaki na DS totala sikoyo toaki na Paris totala sikoyo télé mais DS ozwaka na boule akoyemba te ozwaka ayaka na boule ya kobina to ayaka na boule ya non DS azalaki déjà chanteuse ok azalaki déjà chanteuse parce que ntango tosali Reine de Saba badukure bachanson wana nyonso tout tosala yango na joli deta oyo naopesa kutu bambote place azali mama Myriam napesa bambote alors sikoyo ntango biso tozongi kini chanteuse po interpréter azalaki te alors toaki obligé toluka chanteuse yango toluka eza nani chanteuse yango toluka je mosusu nafai na palin naotala mpe kaka tele namoni fille moko boye azoyemba fille yango nde DS nayebaki kombo te azoyemba nayoki fille wana na minano fille wana aza na ame il faut toluka ye mais sikoyo azali kobeta na orchestre ya Mimilei Mimilei baombali na Chico Marato baza mpe bato na nga donc moyen ya kozwa ye kuna ezalaki impossible eloni tosali toyika na rep tomona misie na bango moko aye sikoyo kosolicite wana eti na ngai jolili aye sikoyo na mouvement ntango aye tobule sikoyo na bamista batoto aki na bango todi tokotaka par joli lokola aye biso totinda sikoyo émission pose absolute totinda émission ake mpe asololi mpe na DS asololi na DS ayebisi ye moyen mpenza aya eza te aotindela biso chanteuse DS atindeli biso chanteuse moko komi na ntimba nabosanana te aye tomeki ye esimba te totinde lisusu toyike totinde lisusu tobikende oyebisa DS ke chanteuse wana esimbi te DS abi nga mpe moyen naya eza te totikali yolela toluka sikoyo tobeta sikoyo koluka kaka koluka kaka wana mpe joli deta aza ne kaka na mikili un jour alalaki kaka na palin ba 2 heures angosana te ba 2 heures du matin namonaka ndako wana kini na kini kokokokoko toaki na barumbu na kigoma kokokokoko
on a palette on faisait que tu on a palais qui va football il y a des jolies liés hier quoi on a des à 2h du matin. À 2h du matin, DS va bébani. Place à Zalagi. Place à Zalagi. Donc, va bébani. Choix couteau Zalagi te, amunaika côté où il y a DS. Aya kaka na liputa na sengle. Na lipapa. Donc, ils arrivent dans mon nez Zalaga, moi, c'est un bali tango ba bébani nez Zalaga. Pour y aller quoi na. La musinga nini je lui observe l'explication non voilà moi si n'a pas payé première fatigue place na félicita kaye so terminé so basi mususa ngati wa atige pe fazer ali na zuka boti na car to kei to ko lukela ye place ya oya ofanda mais toujours les places mogo na Lingwala côté Lingwala côté sur Wileri mais Wileri ngambo Lingwala na Kigoma ngambo Lingwala Kigoma quand la bouteille vous savez démarche quand la bouteille wana ok tout passer place à voler exactement tout tiki wana place à voler ngape nazongi pale de façon toujours qui DS ya sikoyo oyi bato bele bayeba ke DS on dirait utaki ndio utaso kisangani mbala moko utaki kisangani utaki kisangani mais ngana zoa ina partie kisangani OK parce que oyi bato bele ba kansane on dirait que uyo zoa DS kisangani ngana zoa DS na Kill awazalaki na orchestre afro international OK ya Mimile na zoa ki kuna siko wana mbamota monsieur maman le bondo travail sikoyo en tout cas alors le bosolaki la reine de Saba non nzemba liboso te bachan ebele tozwi abandi mpe barep ntango tozwi landima abandi mpe barep en tout cas fi wana mystique azwa mpenza tante mbala mo akanga bachan motu nyaninga akanga bachan mbala mo akanga bachan tokomobetao na concert ndenge tozobeta na concert balere wana anti-choc baconcert ebele tozobeta trop chaque week-end tozobeta vendredi samedi dimanche vendredi samedi donc chaque week-end et puis na ntango wana bagroupe nyonso tu eza ose retrouve babetaka groupe nyonso tu biso nde tokobeta chaque week-end bagroupe mpe ezali ko ebetaka bino mpe boza mpe na bato ya bino bayaka kuna mpe bana bato bango bakenda sa bashokta donc balipwa donc baorchestre tout mpe ese retrouve sikoyo ntango DS aye ocomprenez qu'on dirait même bien un plus na mouvement to moneka que non netika on dirait non DS ntango aye na mouvement amemi un plus na en tout cas ayaki na mwa eloko moko ya ye te parce que DS asali pena anti-choc asali ti lelo atika pena ba alona ozomona alona na anti-choc parce que DS Kinshasa momba bazokolanda elateli na ye makambo ya fille bakolanda ndenge na ye abimisamo ekole na ye asalaki mpena système na ye et tout ça mokangi DS mokangi eza mokangi DS ok sikoyo nzembo oyo ayembaka kitoko na nzoto wala ezalaki nzembo liboso ayemba to ndanga nayeba nzembo liboso ayemba na anti-choc ezalaki nini oyo ebimisaka ezalaka la reine de Sabat nzembo parce que eza bo nzembo oyo ye liboso ayemba na disque omoni nzembo ya liboso na disque ezali makambo eseleki eza la sirène la sirène wana tosali na Kin
parce que la sirène esali na Kinshasa nzembo na liboso yango na ba nzembo na liboso en lead ye moko la sirène na Sisi Gwema Sisi opesinga folie d'amour. Ouais, Sisi Gwema na chanson mo bozongelanga yaka bozongelanga la chanson voilà ba chango liboso yango wana na Darceli yemta ibagite Darceli na koluka bolinga kotina mbonge mbonge limwe na mayu utezo sala teme biso to bana t-shirt bina biso to bana grand-père yo pesa tu pose sa poto oui elle était la plus belle parmi toutes les filles de Paris. OK alors tant on est siko poto na ye ne ayo songela sikoyo ayo oyemba sikoyo badukure c'est la reine de Saba hier a tiré le on a discuté tayimba onga joli d'état tikala kana ndenga joli na kolanda kayo na ti tikala kana ndenga joli. OK voilà après à saliba badukure wako wa chamse belebele sikoyo banda gérer bondeni kotoyo joli d'état kotoyo voilà c'est ça ça yimoko c'est coton joli détaillé c'est que le salaire parce que des sazaraki comme sur ma canne qui je suis joli je suis deuxième non na ma quantité parce que joli d'état salaki na biso déjà. OK et ta salaki wa récemment atika na poto tango ya yé aiza groupe na yé ayé azonga na mouvement siko tango ayé siko ba shawana siko ekomaki siko problème parce que déjà yé azolongola mutu alors tango ya yé ekomaki siko ba kabola siko ba lit ya wana moni ekomaki siko ba deux leads oyo asali oyo asali OK alors mais bon balé ko yokana ba ndoka très bien bon ba tikala ko yokana te bon balé ah bon ba tikala ko yokana te ba pesa pe ba pesa na mbote une fois en atmosphère et puis wana pe za loka fin eza loka lelo dimanche l'atmosphère to invita biso to ke de sazana ye tant to komi kuna place ba pesa na mbote et lobby nango joli ake États-Unis. Sigo yo leader mouvement quelque part de barbara divisé pour mieux régner yo ndo ça un système on a bazala bon pour ils ala bien ne ba leader ba sala ça dit faut on a stratégie ante ngala on sala effort que ba yo kana mais na yo mona que comment que compliqué comment que vraiment très compliqué ada ba voyage rien ba coopérer ba on ti ba na mouvement voyage ezalaki te. OK et c'est après na joli na biso na tawana voyage na kanti tozalika na voyage moko tokendeki tourner na tokenda Mbujimai Mbujimai OK mais sikoyo desa oya potokan voyage de pega il y a voyagé une fois pega na t-shirt peut être na poto des on dirait hein parce que dans la salle clip ya kitoko na nzoto nga na zangi libala après wana nde voyage poto ya ki je crois des c'est vous attend deux fois ah boya pena zonga be toya tozonga tokenda tozonga après tokenda ne sauter ye aye kokende mikili na ndenge na ye aya poto na ndenge na ye wana siko le mouvement wana tango akenda na ndenge na longwa ne mouvement te sikoyo tango akei poto akendeki précisément na Suisse soi-disant producteur moko que producteur wana azali kosepela na ye. OK azali kosepela na DS tango DS akomi kuna makambo ya production eza sute ekomi makambo ya balibala tout ça et producteur wana azalaki na mwasi ya mondele obika songi ya bakongolais bake ti kopwata producteur kopwata producteur pa mwasi na mondele mwasi wana façon aluka DS na arme
Et DS Coin. DS Coin. Ayoko kolana biso na Paris. Wana be biso orchestre to qui Paris. Lokola yebi déjà place on na zayi ko fanda. Donc à la ninga ayeti Paris, ayeti na hôtel obje zayi ko fanda. Biso ko fanda na Strasbourg Saint-Denis na hôtel mo zayi ko na juste na métro France Europe. Ko fanda ayeti wana. Tu peux faire un aïe. Les solo ane beta maki et tout ça. Les baoulukelaï, bazao luxaï et tout ça. Après, bon. Après, comme dit, les aïe sous penza, c'est les rentres dans la scola. Monica Bassi. La scola mien Nzawiza. Nzawiza. Après, bon, hier au la azala qui n'a qualité. Scola a une accès. Ekofo. Aïe, mais scola a besoin de te scola mien Nzawisa. Scola, scola, aïe, na danse Nzawisa. Nzawisa. Danse wana donc. Wana ce que vous m'okindikaka. Desa qui pour scola yé. Beti bisi pe kindobi ka yeli so na lengi bitoto gagné petit paye donc voilà après ça supporter qui benate après arrivé il y a concert à concert azai ko zala mais azai ko sepela na ba scola na banani amona tu va botelier place quoi non beaucoup plus côté que va botelier place mais sinon il est bon auma la kazaka likolo na bango bango bazomona te ke yaza likolo na bango bango sa musana place wana ne mutu c'est moi confusion si on gérer bassine na kata ba bon est-ce qu'il y a facile il y a facilité mais ils appellent facile ceux qui parce que moi pour gérer ma fille dans le mouvement il faut bango ba fille ba yeba ke bazande moko yelo kwa liboso faut ba bango ba sentir bande moko pour jalousie ekotate donc ce ko kabeli oyo kabeli pe okuna donc il a surtout il fait la transparence voilà jalousie et côté mais ceux qui souvent comme qu'on remarqué que au ligne mingi au kuna carrément jalousie côté grand-père yosa mieux placé de tuyambi au boye et avant tout les grands sur makambo il y a ba momi est-ce que dans anti-choc loi pezalaka ezalaki pe pona ba fille o yebisaki batu nyonso ba musicien nyonso nini pona ba fille bon anti-choc parce que on a kati ba fille tomba bayaka c'est-à-dire bolingo yaka tomba ba fille bazali te c'est-à-dire tant moi mixa journée mo salama basi mibali sikoyo yo loi no pesaki po ba ke non libisa na ke maman on dirait que ba ke basi baza sali ba danseuse ba chanteuse bazalaka basi ba leader na kata mouvement siko yo loi no pesaki par rapport bon eza mamelo ba maka grand-père sono tunyo parce que yo za moto o l'accès biso bena bilongi basi ba sipelisa biso OK faut ba que na mouvement ndenge eza wana bibeko ezalaki boye bibeko ezalaki musicien bakoki kolingana te na bafille na kati ya orchestre wana je ezalaki mibeko pourquoi parce que so balingani mosala ekomobeba na sens que la fille akobenda bato te chanteur wana mpe akobenga bato te parce que c'est moi limitation eza quoi ye aza limité mpo akosala te mpo john aza wana que ba leader ba bimana ba chanteuse bon
wana ekomi bakamoko exceptionnel eza obligation te eza pena te ke obligation na contrat te eza kaka ke eza bakamoko ça arrive bafille mosusu baza wana bazoya mpo abima na leader auti na ndako na ye ntango aye but na ye ezali fo abima na leader leader wana soki mpe oza stratégie te seke c'est-à-dire otombe na jeu na ye yango baka wana esalemaka nango. Voilà, alors grand-père moi tu as tenu on est important mutu na mosusu toza nango un moment anti-choc ezalaki na moi baisse tu na baisse wana ntango deobrondo napesi yo mbote ebele ntango badeobrondo baye osali talamwane maleke deobrondo napesi mbote epai ya dodoli mon cher ndeni bobenganaka na ye dodoli mon cher tosololaki na ye ntango nazalaki na kine nayaka kine mais tosololaki mais tomonanaki te. Ok. Mais vous gardez quand même une bonne relation là. Nous avons un problème. Ok. Alors, tant bon bayaki et ça va bien hein, quand même. Et le voilà et le voilà où tu vois mbala moga nani kota ma binaluke tuma. Travail wana zaki travail ensemble. Ensemble. Je n'ai pas ce qu'on a au lobagé. Mutasala ya muntu tatu. On va travailler ba générique. Bato yo baza penda makasi na ezaka bango batalako ouais c'est la pino la pino ezaka bango penda batalako on est bato yo parce que bayaka na baide wana eloko mondo loba to beta o bandolo bani mekolo bien biso non pardon parce que tout ça to capta mo bien te mais ezalaki la pino mdao sala fatia ya Fatia na Islam. Alhamdulillah ya Rabbil alamin man. Ok, ezaki la pino. Nga c'est la prière. Ya prière. Mais ça va yotem tout ça là ngwa. Non, mais ça la pino dem tout ça là qui alimentaire. Ok. Bon mon grand-père, bon c'est pelier. Grand-père toi qui bien, jusqu'à toi qui n'a pas bien. Ok, top. Jusque là qui top. Jusque là qui top hein. Ok. Voilà. Alors, tous les qui n'habitent tous les cas moqués parce que tout ça m'a rendez-vous, tous mes canaux que cela m'a moqué. On raconte na yo to et ça l'en dernier yo beaucoup d'années nyakos. Vous avez place au bateau c'est la paix moins mingi et ça n'est yo beaucoup d'années parce que bateau ici soit bien non nyakos ça qui montonné à bozi. Prévenu que banzem bonio sur nyakos to sur l'angwa bozi mtaimba yango. Raconte-moi na nyakos c'est ça mandé. Bon, Nyakos raconte là Nyakos c'est là que biso to zalaka kobeta na yoka lokole de Phalos de Fanya Star. Bon, il y a un groupe moko to zalaki ngai papa wemba personnel ma voila personnel na Mbuta Machakado. Alors, tous au bêta na tipka. Mais c'est vos nyakos to yebela ke na kombo ya Edi Bara. Baza azayiko bima mutwa azayiko bima bandi. Tamakasi makambo ebele ka bien te alors bato tene po ba approcher bato do ba na bango mais tozali biso to ba na quartier biso toza na Matonge côté Bongolo papa wemba azali côté ya kati nyaka azali côté ya suka ya Matonge côté Mwanda alors biso to beta na tipka oui, type côté Andolo, côté c'est côté avion Koyaga. Ouais, côté Sombazigida. Côté na Barabara. Tous avec na tous au beta na chaque ouais non qu'est-ce que Yoka Lokole. Tout beta na chaque jeudi ka tout beta.
Niarcos bazalaki bauta Braza so bake basali bamasolo na bango kuna jeudi nyonso tu bazali koya wana baoya concert mais ngai en tout cas lokuta mabe te nayebanga nanga susi na Niarcos yango te mais nazomona kaka ke bato moko répétition te concert ekiri moko bayaka bato 2 ye na kula mambo balataka kaka bacouleur soki neti balati bleu neti oza na bleu bon ensemble à bleu ensemble à vert mais bango pesana bakomona bango ensemble à vert kaka oli donc tout en smoking blanc en tout cas baza kolata omoni ndenge ça dit baope c'est impression quoi soki bakoti kaka moto tout fatala ba en tout cas faut bo sentir que bato oyo bazalaka te ngati kona tellement azalaki amoureux ya forme nakomi atindi bamanager bakende bazwa kombo mpo nabwaka bango parce nalelaki bango badérange moral na otro bakei bazwi mpe kombo Servos Niarcos bapesi kombo wana nga mpe na monobwaka il était tout en blanc il était tout en smoking et blanc Servos Niarcos nazobwaka lokola nazobwaka ye mpe akomi mpe kointeresse na ngai wana tola baboku baokipe te nga kami nazobwaka atindi nga balobi ono vie na ngai awa kula mambo akoyoka mpe bien te soki ozobwake te akoyoka bien te nabanobwaka mpe kula mambo donc ezaki soki oye moko alati smoking tout en blanc ye alata tout en bango ba couleur na bango vert kaka ya olata vert kaka tala ba couleur na wondenge bazopesa après abanobwaka kana bwaka alitobani ko c'est familiarisé soki ndule sili kokangama sikoyo nde naye koyeba ke Servos Niarcos yango nde edibala edibala nde forme na koso te ya osakana siko makambo oyo yaki edibara oretrouve yango mpa na ye lisu te na retrouve yango so mpa na ye te donc ondima mpe kutu teke moto akozala bani nde tokomokangana wana ezalaki vers ba 76 76 nde tozalaki balere wana 77 niarka yaokende poto ya poto na 77 na 77 le mois deplace bayokangama sikoyo na papa wemba nakini te nakini basika okangama te bayokangama na beaucoup na poto nakini wana 77 wana yo na oye mikili te nga nayaka mikili déjà depuis 73 naya mikili avant calculeka depuis 73 nga naya déjà mikili na 45 jours toyaki na Belgique lelo wana mpenda mundele amonaka mutu ndele misusu atikala komona mutu mwindu te so amoni mutu mwindu ifa simba ye atya boye tout ça nde mwana mwana et puis en 77 rai naye koya su poto na 78 okuta siko Niarcos na mikili awona okuta susu niarka na poto ntango naye kozwa sikoyo bachamp oyo batutu
baidea batutu wana sikoyo nani asala banzembo wana écriture eleza ya nani écriture ezalaki ya servos ya ye moko nyakosa ya ye moko écriture na ye me omoni biso bachanteur soki tozwi eloko epa parolier osaka mpe kaka babiloko mosusu nga momo nasalaki mais tolobaka 70% ya test eza ye mo cerveau mais siko mponi ya ndima kopesa ye kaka yo yemba yango pendant ke ye déjà ntango ayaki na 77 ans dolobi akamede na vie beaucoup mais esali ndeni kaka apesa kaka yo ya oyeba non esali ke apesaka nga seke biso na ye toyaki bapire mais apesaki mpe papa oyemba banzembo lokola bamatebu matebu yoka mobali na ebe na kati ya turefele bisingo banzembo wana eza ya servos na cos na yango bakendeke bavakanse wana peza ya servos nyakose ni mwana wana ayakaka te tongo etani ya servos nyakose lozomona bakomaki mpe bapire na okanga ozala mingi na kini awa mais yo nzembo nini oyo yemba ya servos mais kaka obeta biso mwa batitre oyo yemba neti batutu mwana ya sefa ozali wanga wa motema nyarkos na putu masolo se yo biklak na kini maloba se yo do bachanga donc nyarkos mpe azalaka grand prêtre pena nyarkos azalaki grand prêtre azalaki grand prêtre ya forme po ye akozala na 200 000 francs à l'époque 200 000 francs français mbongo wana ekosila na forme parce que quand on dit saper moto aza na l'art saper il faut aza na l'art parce que toutes les collections il faut ozala mais ntango yo ozoloba oza saper bacollection ozala no nango te yo oza saper te surtout yo yaka na 78 wana banani okuta adi soki obisa soki neti motu mpe nalokola neti mamba forme sikoyo apart nyaka kanyaka ah bon oyo nakoloba c'est-à-dire frappe bino na kini aye soki ofrappe so na mikili na bato bazalaka nyaka na côté braza ezalaki bamulele bamulele badocteur bamulele bakoko waya docteur Liman, docteur Liman, docteur Liman, Congolais à Braza, donc et puis la lèvre beaucoup de temps na Rex, oui c'est Rex, Salmon Rex na bonne nouvelle, Salmon Rezalagawana, Ezalagi raconte il y a Batutu, mais Lelo Basolo les a insultés, raconte les a insultés. Les Rwanda raconte les Alaki, la Rex. Terrible. La pote changer. Ah, pote changer. Ouais, c'est la pote lengi. Donc, Rwanda pour nous y a Moutou. Ils ont un Rex. Faut qu'il y ait kuna. La Rex n'est pas ça où ils ont une place moko batutu baya kaka wana. Mais pour Yawana, il faut la peine que aux appels à donc c'est pas n'importe qui a voyé Kula mambo tu as mikilité hein kula mambo atika go ya potote tinya kwa sana au kenya mikila ya te mais après wana est-ce qu'on a mon un peu de sous kula avant peut-être ça so que on a mon aïe auza la mingi na braza kini au moins ne ba par hasard au moins liwa nyako se seconde ntango ekuta kwa wapi et puis pardon avant répondre ngana wana na oya wana par exemple to chona entre parenthèses et
nyako somo kama trop na beaucoup yo ndo sound ni parce que ya muto yo ibaki yo pona yo ndo ibendo le beloni le benare peu comme netiki non c'est-à-dire référence à nyako c'est comme le netiki beaucoup bien sûr mais ils ont le balanga rien nyaka azoza na beaucoup ka pona moi ba ya musique ba chant mais na ki mista te ba mista te mais ngana ki mista na ye bien sûr idole na ye même temps mista nyaka ena beaucoup les amis mingi makambo yake bazaki ba mista te ezaki ka makambo ya muziki tout ça pour nyako ça bien musique tout mais yemo ba yemba pe quand même nyako ça yemba ba dire ko ba dernier coup de sifflet to yemba na nyako voilà vraiment yo beaucoup là beaucoup fataki nyanka nanga sur 4 donc yemo pe na mo na zuli sango pe mais ba concert pendant ça ba concert mo zo yemba bon ba concert betaki kaka na nyanka parce que nyanka ba concert betaki kaka o to beti na palais du paix to daigi nyanka beaucoup pour mener à caisse nanga sur 4 est-ce que y a ndo gagner ni temps yo pesa le banzembo y a ndo gagner ni azo sengane l'autre il y a sentiment il sentiment donc c'est qu'il ndo comme danger azo commander bien ils ça ba chef belé à comment atika pe siko mto landela monde azati tala kaka ba ça biso que en fait nalanda kinkester menea alobaka forme uta ba Congo ba Brazzaville ni ba l'accès biso forme te ba Brazzaville ba la qui sa forme te mais forme uta Congo ouais uta Congo mais Brazza mais bango ba la qui sa ba tout forme te ça sikoyo tolobaka ndenge wana parce que banyarka bazalaki parce que soki otali bien histoire forme ebandinga mpo na nga ebandika na banyarka mpo bakotisa forme awa na kini mais avant ça na kini toza kolata déjà bapolyamide batango ba 70 wana tokolata na biso mais sikoyo vague moko yaki ya banyarka bango bazouta Brazza bazoya sikoyo epesi susu ampleur su mosusu epesi asa ampleur mais kolobaki Brazza balakisi biso ndenge kolata te bango bazali na bamagasin ya bien ya bafle bango bazalaki en direct na France biso na bakini tozalaki magasin mpenza France te parce que Congo Brazza ils ont colonie là-bas. La France, ouais. Bissot, la Belgique nous a abandonné Bandak. Alors, Makambo Mikolo yo, Cobra Queer. Ouais, tout va. Place où il faut expliquer, tu vas comprendre. Cobra Queer, ils ont une maison Mokoboé, il y a Basala Bilamba, Kouti, Sikoyo, maison wana. Ba lelelaki ngai na ezalaki o dédicacé bango na dédicacé bon na dédicacé bango siko bilamba nga nalataki bango bakanisi ke eza Cobra Queer ata tongelo moko nga namona te namona te mais yo nimero nga osala bango ka pipe ndenge basimbaki ngai nasala pipe nasali ka pipe boye puis bon pe kei mais te kama pe na simalo ko bien premier côté quand même ouais éviter so na la monnaie la bango te o tiko mo non côté ah bisa évidemment la lataka donc on peut couper la spectors et là na oso ya ba bien ani ba nyamu zaka propre wana
ega poso moko boye ya nyama asima nyama moko boye soki zèbre posa zèbre bato bakanisi kwana ti kobako yango oske otuna mpe bango te bolasa te elamba mobili botonga rien abalero wana kutu nakokokende kolata kutu elamba mpe kuna te nakosalanga pimbi nakolata elamba na bango te olero wana biso deja vision eza sikoyo kaka na likolo bagriffe kaka nzembo nini o grand-père osala oyo ozala so ovandi boye ezongelaka yo je sais que osali banzembo ebele mais nzembo nini eza so osali bino so ovandi boye ezongelaka yango mpena nzembo wana banzembo eza ebele bapigen basha eza ebele banzembo mpe ezongelaka ngai ezaka ebele neti lelo nazoyemba shango shango nazoyemba neti mandombo silisi maloba mpona koloba na bato bapasi omonaki epa na nga ya bokofa ya maloleo ezongela inga mais bachien eza ebele ça dépend ya ndenge na olamuka tout ça wana eza Switzerland. Ok tozonga parce que tonga tobima mo moke tozongi na biso sikoyo liwa nyakoso ekutaki yo wapi? nga nyakoso akufi nga naza na Paris te na na Chine ntango nayaki dernière fois ava ya kufa nayaki Paris ntango naye azalaka na Paris parce que ntango tosali dernier coup de sifflet banzembo wana esimbi akomaki na succès sikoyo ase comportaka mabe na yo na ngai na beaucoup donc ase comportaka mabe asala ndeni neti mo gay neti ya mo kima bino eziko bude bino blo mabo bon moi ba mo kam susu moi au lobo exact ase comportaka mabe à sens que amona momi a papigen ayebi mpe momi yango mais a déranger exemple momi aye afundi biloko ndenge wana donc succès tellement elekaki mpo asalaki succès makasi tellement elekaki azocontrôle su te mais ngai tant que bapire ata epai na ngai asalaki mabe mais tozaka bapire on change yango eza te non bapire non ata na lobi mais tant tokutana moni tomesalaki tellement to nayebi te so na répondre na question sikoyo to nani abengaka po yebiso ke bon banouvelle ekomaki kaka ke parce que ntango naye nazawa ayaki kokutana na nga po tosala album mosusu po après wana ntango tobebanaki ye akendeki kosala na alai nevoloko basali mais ezalaki na ampleur oyo biso tosalaki te sikoyo seke bato baconseillaki babiono zongela kaka bana mai na yo baboko grand-père zongela bango nde azongela nde ntango ayokaki nga na ye nde alandaki nga na terre baeskise banini akamati mbongo boye apesi nga mpo na studio banzembo na ye atikeli nga mpe banzembo après toyokani ke tokota studio baza mois prochain azongi ke ntango na ye mwa wana bandeko nde balaninga ono yarka bakangi aza prison oloko na ye te solo atindeli nga sikoyo peti na ye atindeli nga peti na ye akende
koyebisanga na remettre ye abisenga sur 5000 na remettre ye bongo apesaki yo 3000 po afuta avocat ngape nakamati 3000 yango napesi ye nazongi kino ozongaka nazongi kino loba cerveau sadaya c'est kofi aza na kino so otali bien nga mpe mobutu nayambaki kor wana biso bato betaki kuna na kofi olobi te mama kofi vraiment vrai motu ok voilà oyebi grand-père aza moto grand-père aloba pamba te aloba ani mingimingi te biso moto olobisa ye mais grand-père voix na yo apparemment mpe baleki babima mpe ebele babima na voix na yo stratégie no ezalaki nini mpo ovandisa kaka kashe ya voix na yo wana bon stratégie ya voix nakoloba voix eza normalement kobotama nango moni ti osala mosala no oza nango na makila eza kobotama nango déjà voix eza kobotama nango alors stratégie eza que il faut kozala na excès te eloko nyonso tout il faut kozala parce que biso malade na biso eza souffle donc soki souffle eza mpena susu te yebaka mpena que c'est fini onokoka mpenza koyeba nuance onokoka kosala te cela veut dire souffle luzoba yango na donc eloko nyonso tout fo moke botosala omona Fally Ipupa Black Label eza ndenge nini eza featuring oyo tosali na Fally le king vraiment aza mwana moko afélicité parce que oyo azoloba yango na mpe oyo azosala yango nomoni eza récite na ye bato ebele baza koaccuse mpe Fally balobi orgueil banini mpa na yo ntango yo obengaki ye est-ce que otrouvai mpe makambo oyo baoloba mpona Fally non natrufaki makambo wana te Fally eloko eza na ye il est trop sollicité wana ya solo batemps eza mpena to te aza trop na bavion libanda eza mwa mpasi mpona kokutana na ye mais eza question ya orgueil te eza misala moto etinda bongo ok alobaki ata ezwaki temps mais tosali mosala yango mpe ebimi et puis abimisi mpe mbongo na ye tant que vie na ye abimisi mpe mbongo na ye bien sûr surtout toci mais ye mpe abimisi mbongo na ye mpona vie na ye en tout cas mpona nga eza kaka ke mapamboli nzambe abakisela ye encore mais lelo ekoma deux tendances ekoma deux camps kote oyo bato afali kote oyo bato afere baba bongo vie osali kaka na ye osala na affaire te likanisi mpe osala na affaire eza to eza te non tosala déjà na affaire ok tosala déjà na affaire mais nde clip esalema te ye mpe on dirait trop sollicité aussi bon akoki koloba bongo te parce que oui aza mpe artiste oyo mpe azosala honneur ya mboka mais na temps wana ezalaki mpena likambo ya trop sollicité te ezalaki ke azali na kini nga mpe na kini mais azwaki kaka contre temps azwaki contre temps nde esalema clip esalema te yango na mpe chango mpe moyen ya mais oyo afali bosi kosisi to obisango ondire ozonga su studio bakisa soki mwa bilo mosu mike non ya fali esi ebimi eza déjà na baplateforme ezali ezoconsomme en tout cas change kitoko bato baosepela nango déjà eza ebimi nango parce que obisango ondire ozwa séance moko soki ya kodédicace bato baséance ya badédicace déjà tosala déjà ok
Tout ça là déjà, mais la Kansi, tout ça encore deuxième volume. Tout ça sous deuxième volume, parce que bon, tout calculer, bon, il faut séparer ça, tout. Ils ont le premier volume, le deuxième volume. Grand-père nzembo no niwe za mingi bat bayemba yemba ngo mingi même na orchestre bayemba yemba ngo ba test fait mingi za na bosse nzembo ngo yo ye bien non so bat bakutani mo be bayemba ngo si là oui place mo na bosse ni zande ni kutu na voilà yango wana pali ba just bakamba ka lelo wa bon, si on est facile, ils ont chamou facile. C'est absolument le grand qui parle. Na routine de siko batuba ba yema place na blague label. Ah OK. Yenga mama, yenga nyango, yenga sisie, yenga Roger. Binongo yumbie goyakaengo binongo obolobo mama yengo yenga mama voilà yenga mama bigi ya grand-père voilà grand-père moi to mingi tsate to comme de souka je crois que to kozo soutan musuto yamba parce que moi to sauter pour attendre na biso alors pour aussi ceci va te voir dans biso nini ayibisaka ke bato balingaka ngai oyo baolanda mpe émission na biso baconsome Black Label featuring oyo du siècle baobenga ngo na Fally le King bato ebele oyo bazocomprendre te soki bango oyo bazalaka ke oyo baza bato ya boye donc soki moto ya kote oyo ya kan oyo asali bato ya kan oyo ata nzembo eza kitoko bazosepela te nazokoyebisa bango ke batika makambo wana biso nyonso toza bana Congo eloko oyo tosali eza eloko kitoko bato tu basepeli nango cela veut dire baconsome yango Black Label voilà. Je suis un remerciement na ngai na opesa na Rama Miezi, monsieur le maire, Mondo Mifla Tempo Completo, Séguin Fifi Séguin na Château Rouge, Mère Fatou Exo RDC, Apesi Mbote na Fizo Kamba, sans oublier na Mbote na vie na ngai Seskin Molenga, toujours Apesi Mbote na Yemei Papigen, merci tolobe la vie, merci mon vieux nazalaka moninga na yo te naza moninga na te pe na ozala moninga na te donc bambote ebele na baoyo napesi te mais bambote ebele ensemble tosisi na biso me moto na moko eyeka po wawe tosisi na biso tosuka mpe kaka wana babikala bozi nazalaka musicien mingi ndenge ya bana njili po yemba bana njili trop non question là eza que tellement enaki na bamusicien baofana na njili et puis bamusicien wana bayiki bamusicien mpena oyo baya mpena na puissance na kati ya mouvement alors bamemi mpe bakomba ya bavie na bango njili voilà partir ya wana puis nazali na mista na ngai Miraesa ouais donc libita kulutu libita ye baza aza mwana njili donc Michuri l'éclairé Michuri ayebaka bolingo ya wana mifune ah là là mifune ouais Michuri zaki oh Michuri bolingo ya kobomba mu mabe
Norola de Michori, ok, va immortaliser. Voilà, merci Nabino Madeko Mandibiso, tous qui na grand-père Boziana, je crois qu'il y a qui Binomoko, Ndenge, to Sololia, merci na Ziko Force, Fumweto. Merci Nabino tout Bandeko Bolandibiso, restez connectés sur tout le vie officielle, la porte est grandement ouverte, surtout pour Nabakulutu. On est ba Masolo ya Boye. On est au Kepena, pour tout d'abord comme photo tout na grand-père mais to ken on pende sous mingi tepo pour n'attendre absolu metozong et la grand-père pour photo ba Masolo a Fifi Moufoudé, sous la nini ba Walingonda, bani ba parce que il y a un mieux placé, il y a ko ibisa biso makamboana. D'ici là partagez l'émission. Un bon partager là. Tout le bel vie. Merci. Bye bye. Mère Chantal grâce à Fokana Paris. TMP Info Automatique. Jérôme Condé Bendele à Genève. Felipe Omengoé na iyo. Prince Munga Yoka. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka e. Basheri a poto ba changer modèle. Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye. Awa nazoki na motema e. Baninga boyoka bolingo yo ya komplike. Amore ya misto na kokate. Bomwane lekio mekana no mekola mama. Chéri na butu na lotio. Lokute lekio chéri ya munu mama. Kalangai wayo mobalie. Nakomi kokondo na we mama. Roger Likombe na Genève. Jean-Jacques Pagna Mobale à Pembe. Roberto Kala en Afrique du Sud. Bon avis d'Amérique on a Paris. Chifa Wakamba Di Malela. Hey. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka e. Basheri a poto ba changer modèle. Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye. Awa nazoki na motema e. Baninga boyoka bolingo yo ya komplike. Amore ya miso na kokate. Bomwane lekio mekana no mekola mama. Chéri na butu na lotio. Lokute lekio chéri ya munu mama. Talangai wayo mobalie. Nakomi kokondo na we mama. La Fireze na Yverdon. Olivier Rangombo, Philippe Makela Dunzomo, Simon Combs Bamba le Montronon, Yoka Maiko. Vraiment la limité, dans la maladie, na motema la colle la sala ozonga. Vraiment la limité, dans la maladie, na motema la colle la sala ozonga. Sala ozonga e. Sala ozonga e. Vraiment nandimite. Nga motema molembi sepo ya kozela yo e. Nga la kufa kaka boyo mwana mama. Jean-Pierre Boukoutou Naki. Vraiment nandimite. Talanga la lego. Na motema la kole la sala ozonga. Sala ozonga e. Sala ozonga e. Vraiment nandimite. Claudie Maya Sumbu Yoka papa kolera Diana Sai Jens la mama Jetou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu Nana Omi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngaina lolite mosala seko banzayo Utotika ngaina kopa na ngai mwana mawa Salo zongela ngai nokina kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Uta na lula yo na koma seko reve
ngana ezalata moumbu na yo. Roger divine na wivine Diana Su Bolingo no eleki tiamato olo na talo. Pour la première fois na mona yo na lova yo. Coup de foudre beta motema nanga. Ya dada dubwe Diana nangai mabena sala yo boya kolimbisa ngai. Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionné ngai. Nakosuka wapi lolenge komyo memela ngai. DJ Kisalou, son Chideric Damba, 4 saisons. Tangwa bomona esi elekake Oni okanda lokola kake. S'il te plaît songisa bolingo Omotema nanga ezose nye Mandalala Esko zoyeba ndenge nazosufri Nakamokolala oyo nazosanti Bolingo yatindinga mpe na conclure Na mipesa na losambo Libasa nanga kade Mama Anina na Deborah Yana subu nazobanga nanga deception Soki moye ezali osala ta confession Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dansi ya Tusevo Shika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eske zoyeba ndenge nazosufri Natamokolala ndenge nazosanti Bolingo yatindinga mpe na conclure Na mikaba na losambo mama Titana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu nakomi obanga nanga Deception Soki moye ezali osalata Wana moyiba banda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Tite mon perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Keja Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Chile Niatie Merci Zedek Mama Jolie Madame Aimée Namokolanga ya supe yana tango toka mwanaki Liloba na nga talo ngana lingaka yo Ubwaki wapye Jana bolingo na nga ubwaki wapye Bolingo ya bomwana jana ubwaki wapye Ulrich Tondo Yakatobi na rumba